commune ya Ngaliema na quartier Bumba précisément na Verkis. Papa moko a violé mwana na ye. Joye mbala na caméra ya Info 24. Boka ndenge ba paloli na micro ya Info 24. En tout cas, toyebi te to komi na fin du monde to nini. Tozali bongo na commune ya Ngaliema quartier Bumba précisément na Verkis. Komo na ndenge papa moboti a violé mwana na ye moko. Pe selo population balobike akoma kutu kosalela mwana yango zuwa soki amoni na bana mibali. Kasi bino moko boyoka papa yango na mwana pe na population ba poati na micro ya Info 24. Kombo na mamita na ye ako bakangi papa na biso. Papa na biso tolalaka na ye na ndako ya zala na chambre na zala biso tolala na salon. Le jour mo boye papa koti na mustike na biso na gangi ale papa zi abini. Eleki mikolo papa ye kokota lisusu na mustike na gangi papa ye kokota. Sikoyo papa nga akoti nga misa. Eleka na bosi moko. Tanga yoka kike ya na zo linga akoti nga na ndako ayebisi nga ike pona ye ba mwana nga nani osangana mobali te tianga mona na tiana tala na salo te sanga be papa na ebelo te na boy papa koti nga na ndako antake pe tozana mama leki na biso libanda ya koti nga na ndako koti nga denisa kozala na sous-commissariat sama na kuti garçon mo babanda ko menacer na batu kaka ya quartier po avioler mwana be abetina papa na marto na moto azala 15 ans mwana ye azala 15 ans parents ndenga foko tindika ye po aza parents mo abe po aza demo akindeka fuki ba tindika ye ba continue ba biso ba otia yo. Bon, c'était vers 7h je crois bien. Groupe à jeunes garçons d'Autaï Kotel on a Verkis ça va tout dans un sous-commissariat il y a étage à Verkis là tu vas au gang mais quand il ça va policier va intervenir va sauver problème nini mais full tellement ils a qui m'a cassé à quitter tu nassé mais avec intervention il y a jeune il y a quartier ça maîtriser monsieur Moko il paraît que a violé mwana na ye en plus a beti papa na ye marteau na moto mais pour le moment papa wana aza vraiment malade aza na kati ya hôpital alors mwana yeyo yoka explication ya mwana aza ko soupçonner d'abord aza ko tenter pour violer mwana na kati ya ndako po balala ka ndako moko na mwana et mama ya mwana oyo va se séparer déjà. Alors elle est restée avec l'enfant depuis l'âge de 9 ans. Attentat, d'après explication, moi, pour violer, mais moi, à boya. Et jusqu'à ce que, elle a bandit pour soupçonner moi, qui a comme lui-même s'est fait infirmier, il a pour introduire mes sapinaïs dans zoto ya moi. Il y a un peu si méchant, c'était pas ya papa ya ye, moi, na mobile wana, donc le grand-père de l'enfant. Koko ya moi. À partir de là, pourquoi s'il y a le binon, Makamozo ça les ama B, si c'est comme ça, yo bimana le pango, pour bloquer ça là, les ama Kambason. Et puis si moi mobile papa ya moi no passé, allez, à Bambi papa na marteau, papa za hôpital ndé, yango bakomi a bato ba déclaration tout ina on a voyage. Ah. Ko silenga makambo, engai na bidima kana mwana nanga ngana lala kana mwana nanga isika moko. Nga papa na yebi ante. Ngana bundaki ne fiske na salle d'intervention pour mwana nanga abebate. Bon azaki na mobali ngana yebaka te. Na fansa mwana insemele lekate na table. Na tala vie za bu ifo kola nga funa lia mbongo na nzoto na yo. Ko yokusanga so ntena vya mama na famille mama na bino. Yango wana mokonzi sikoyo ndingo moni boye. Kaka yepe timu na komi na position boye zape kaka ye kaka. Mwana témoigner. Kasi yanga zoloba te ngai tokabwana mama na ye. Na atika ye na 9 ans. Azana 15 ans. Ngai moko ni famille mama na bango ni famille tata ya bandeko na kaka nga moko classe na bango makamia surtout ezana maboko na ngai kama na boti mwana nanga lelo nga papa na boti mwana so na zuna zo eloko na lakisa mwana deja na loki mwana koko sala ngote mais ba mama kaka tende na sesika na sala ke hirele keno fallait na miminde na hôpital mais ba mama kaka te loka za munoko makasi waza wangana ni chai misap
ezaki bongo nde sika nde nayeki kokoya yango wana me mpona bongo naza na boti ngai na boti na basi te naza monganga te chef te tellement mwana ndai ntango mwana azalaki ntango nazotuna mwana ngai yo bofandi na mobali na yo ça fait soki 4 mois soki 6 mois yango na ndimi na nga teke no mobali nini okepa na ye atiki yo kaka bongo asesaki asimba yo esimba te meta yo yebi makambo nga na te yako awa yo yokela ngai te nde nizali na banasansi wana moko te wana mpe ezalaki makanisi nga kuta vaki nasala bona yokaki ye na soni nano yoki na soni nano abangaki yabi te papa po yebaki ngai nayebi nange eloko moko te tianga mosapi mpona nga makambo oyo eza kitoko te gouvernement na biso esengeli atelemela likambo ya viole oyo mpo maître ekomi kaka bachaine presque nyonso baviole eza kitoko te nyonso erreur ezouta mpa baboti bamama presque bazalaka na causerie morale na bana ya basi makambo ya boye na kati ya ville province ya Kinshasa esengeli esila mpo soki ekontinue kaka boye toyebi te soki tokosuka ndenge nini topwati na commune ya Mongafula précisément na entrée du camp accident de circulation Joël Mbala toujours na caméra ya Info 24 pour kandenge nini population ba paloli la micro ya Info 24. En tout cas, l'accident est comme lokola vula na kati ya ville province ya Kinshasa. Tozali bongo na commune ya Mongafula précisément na entrée du camp. Bongo na lolenge nini mutuka ebaluki. Selo population balobi ke chauffeur ango kutu aza na ye mutema malamu. Po abikisi population. Ayebanaki bongo na komi dindisa na terrasse. Po soki bongo te nde milelo na milelo. Boyoka ndenge population ba poiti na micro Info 24. Bonjour papa. Ah dans la commune à Selemba. Accident papa na nga mutuka utaki peine. Do to comprendre te mutuka zo lokola avion. Avion pene kosa papa do to taramba mongo bu eko na ngam. Do e comme si biso batu ba profiter. Batu abimi bien. Mais quand basango na bango ndenge beba ki mais to kumisa nzambe po ata mutu monta joie qui choc en plus so pas kitaki net na libulu kuna mais alinga bo mabate belé mais gloire à Jésus po ata mutu monte a su problème to kumisa nzambe na yango population esengi na ba chauffeur bazala ka vigilant na tango bazali kokumba mituka pona ko éviter ba makama ya boye tolobi pe to poitier